Biso bibonsono tozanelikia poko zala ibonsono ezali komitika te na maboko ya leta tope bongo komitika na maboko ya baboti kasi esengeli na biso to se surmonter na bakokoso nyonso o ezingeli bomoye na biso na bapasi nyonso o ezingeli bomoye na biso lokola kokoso ya makolo, kokoso ya misu, tope bongo kokoso ya maboko. Nde sengeli na biso toyeba boko sela bongo mutu na biso, pamba te mutu ezali ebandeli ya boyebi, ebandeli ya maele, tope bongo ebandeli ya bonsomi, ya moto na kati ya mokili. Bande ko balandi ya Vom Television mbote na bino bipai biso bozwami toyebete bozali penza mingi na tina ena ya bolandi bongo manaka tope bongo émission na bino handicapé o wapi epesa maka tope bongo eya na tina ena ya bosangisi bongo mikili mibale ya bandeko o bazalaki kowelela o azali kondima moninga te o azali kondima moninga te likolo kowelela wana nde na likanisi wana émission o handicapé kelama pona kopesa valeur na bandeko na biso ba personnes vivant avec handicap na bongo pona mukolo malelo tokolobela bongo journée mondiale des personnes vivant avec handicap tokolobela yango tokosima ba biteni ndambu ba mai o esengeli biso to bongo koloba pamba te po mikolo mizali koya journée mondiale yango ekozala bongo en pratique to pe bongo ekozala bongo en vigueur esengeli to ko bongo kolobela yango to eba to ke koloba nini na journée yango to ka pe koyeba journée yango eya po esunga biso to pe ezaka ka po eboma biso to pe est-ce que biso bibonsono ba ko pesa biso ka mukolo moko na ne mobimba po to sepelaka to ko likete ezali penza te na bongo tu comprends ça makanisi na kolobela discrimination et pas ya biso ba personne vivant avec handicap pona nini valeur na biso to pe bongo pona ni bazali ko considérer biso na misala te nde na mai wana mibale nde to kosolela yango pona mukolo mwalelo nde ekolingisa biso ete yambo to ka bongo na kokota na muzindo ya manaka te ba bongo na kolobela bongo o ezali nanu journée yango eleki uta mikolo ebele journée yango eleki mikolo ebele penza tokoliki ete ebandi uta le 3 décembre 1992 uta wapi likanisi moko ya masanga na kombo ya Nations Unies elongo na bandeko na ye o bazaka nzinga na ye bakotaki na mafongo to pe bongo bakotaki na makita ya kopesa bongo ba personnes vivant avec handicap journée moko ezala lokola mukolo ya isengo na année mobimba kolandela calendrier gréco-romain dina bongo bapesaki biso journée moko parce que uta 1992 tikino lelo oyo na 2021 et que ça la bongo 29 ans c'est que ça to comme le 3 décembre 2021 et ça li bongo 29 ans et l'équipe on va mibu ebele yango to litoye ko simba mayango to meka boko tala penza est-ce que nini penza journée mondiale yango ekumbi na kati na biso bibonsono nini o bakangaka mukolo yango tokoliki ete kolandela mayeba solaka mukolo yango esengelaki ete biso bibonsono te babongo na kokota na babiteni ebele to pe bongo na ba domaine ebele lokola ba domaine scientifique ba domaine ebele ba domaine culturel kasi mutune ezali est-ce que tokoti to pe tokoti te to pe bongo bazoi kaka mai o Nations Unies akangaki pona bandeko na ye bazui yango bazui batia yango na pratique ba imposer ba état mususu ba imposer bango ba ko bongo kokoti yango na kati ndena yango tokoluka toyeba ete est-ce que Union africaine appliquera pe makambo eloba maka kuna na mokolo yango to pe ye bakola ye kaka étiquette ya pamba andima kaka me akabo ko saela mai o baloba kuna te tokoleki te mokolo yango baloba ka ete esengeli biso ba personne vivant avec handicap to kota na vie politique to kota na vie ya culture to pe bon vie culturelle to kota pe bon na vie économique voire même na défense pe to na droit ya ko salela yango to pe bongo ya ko exécuter kolandela ba compétence to pe bongo ko yekola auto yekoli to pe bongo ko tanga auto tangi nde pesa makala lolenge wana kolandela mokolo wana kasi tango to ye na kati ya engumba na biso to pe bongo na kati ya mboka na biso est-ce que mai yango ezali penza pe ba konzo ba tie wana bazali ko salela yango to pe bongo bazali ko salela yango te po to koliki ete tikino lelo oyo biso bibonsono to tangi penza bakelasi lolenge moko batu bazali kotanga bakelasi lolenge mona ba personne valide to tangi ndenge moko to sipi ba diplôme ndenge moko ba titre pe ndenge moko biso nyonso mais est-ce qu'il y a pas ces ali to ki ko luka musala biso mibale
ngai na kiko comme ça là. Ngai personne avec handicap na kiko comme ça là. Personne valide pe na ngamu ne pa kiko comme ça là. To comme aboye comme era kozwa batu ya ko engager batu na misala. Okomona boba ko pona biso te. Ba boy ko pona ngai personne vivant avec handicap, même ba poni personne valide. O tenga na ba compétence na ba qualité, on a na ba qualité. Et bon ce qu'on a tangela kinini. Na tangela kinini. Mais na kena to tangi to futi minerva ndenge mo. Donc motoki ya baboti na ngai uta babanda ko tangisa ngai banda maternelle to ye primaire to mati secondaire humanité tikilo to ki na ba université na ba études supérieures to tangi pe ndenge moko biso nyonso. Mais era musala nga biso tozoyo kanate toza na valeur te pona nini. Mais toza soi-disant na journée mondiale mo ba pesa biso o ba vota ba loi pour te to tia ba loi wana na katia to ba ngosela mibeko wana. Ce qui est grave pe o ezape normal o comment était awa na katia ingumba na biso po tozo bela mingi makambo ya kati na biso awa toza ki ministère mobimba o tozo ki kasi na ministère wana kolandela ba personne valide lokola baza kati na biso et puis bango likuni te ba personne vivant avec handicap ba koza na ministère na bango moko te esengeli bazonga kaka sous branche na kati ya ministère affaires sociales de wapi wana lelo oyo tokomi bongo na ministère oyo eza délégué oyo dépendre na ministère affaires sociales toza pe na ministre délégué na biso. Mais écoute vous avez malamu ministre délégué na biso azui pas sali pe nkasa asengi pe lisungi pa ndeko ne ministre soit tata mususu ministre ya économie ndakisa ministre ya santé pour to tangi biso so ndenge moko so ya pas ezali o biso bon sono to tangi ezo ndima makaka te na miso ya bato pona nini libala wana ezate pona nini ya obiso to kosenga ete mituna to kotuna tango to kende na journée mondiale yango esenga to tuna penza pona nini ba pesa biso journée wana kaka na ne mobimba calendrier kolandela 365 jours to pe 366 jours o ezala na kati ya calendrier wana mais bo pesa biso ka biso ba personne vivant avec handicap mukolo moko pona nini. Mais beaucoup mikolo nyonso oyo beaucoup mo ndende ba pesa basi journée de la femme ba pesa moko mukolo moko pona basi ka mukolo moko moi te ke eza malamu te mikolo nyonso eza pona biso bato po toza na ba valeur toza biso nyonso topemaka toza ndenge moko ba qualité za ndenge moko et on se pose pesa biso price okomona yakisa personne valide moko na kati ya quartier na bango aza ne malamu aza malamu ba yetu ba bika za normal aliaka melaka atambolaka pe ndenge moko za na baposa mais okomone boy soko za na musala moko songola sala kati mais mes handicap mobimba aza retardé mental mais okomona personne vivant avec handicap azo vivre aza na foyer pas tout ça élément to la sabino élément na to poussana élément ezali yande komoko boy Adama Traoré. So tele boy oyo kele mawa. Na kati ya vidéo wana, yemo kazo lo bakete. Azo alubikete. La peinture donne de l'inspiration. Donc azo komisa couleur, albi zo pesa inspiration. Pour aller à Kanango. Pour ça ça tableau moko azo te quand $84. C'est ça ce ça tamu 5 tableaux. Mais yo personne valide au vandi wana, ndo vandeli. Musala oyo aussi le rôle aussi chance. Aussi chance. Ya kozala tamsuza na makolo mibale otambola kano normal. To benga o chance na lolenge wana po mutu musozo kanisa po soko sala kano eloko te. Ya to limboli ki ozana handicap moko songolo. Ya to kosenga na régie. Surtout ozana elongo na bango batila biso elema ya ndeko Adama Traoré. Bino moko bolanda commentaire na sika. Ya bilingi oyo. Tolanda. Il aurait pu passer son temps à errer et quémander dans les rues d'Abidjan, mais Adama Traoré gagne aujourd'hui sa vie grâce à la peinture. Une passion qui très tôt lui a permis de surmonter son handicap. Malgré des moments difficiles dans les rues d'Abidjan, il a refusé d'abandonner son rêve de devenir artiste. C'était très dur. Je marchais même pour prendre Woro.
Le taximètre même peut même pas, les Warawaras ne voulaient même pas, mais je prends un taxi. Pratiquement j'arrête et dit celui-là va payer. C'est à l'âge de 9 ans qu'Adama a rejoint un centre pour jeunes handicapés. Là, avec l'aide de la directrice Marie-Odile Bilberon, il va apprendre à peindre. Quand j'étais petit, ma maman m'a envoyé chez une femme blanche qui s'appelle Marie-Odile, une centre handicapée à Bobo-Bessé. J'ai appris à faire la peinture là-bas. Il travaille les gouaches, les feutres. Grâce à elle aujourd'hui, on était au plus de 1000 handicapés à Bobo-Bessé là-bas. Le centre s'appelle La Providence, le centre handicapés. Quand la dame elle est décédée, moi j'étais dans la rue. 30 ans plus tard, il continue d'utiliser son talent pour peindre des tableaux sur divers sujets, notamment des paysages et des portraits. Adama a lentement économisé de l'argent grâce à ses œuvres et l'a utilisé pour ouvrir un petit studio d'art. Il est maintenant marié et inspire les gens autour de lui. Daouda Kone, son chauffeur de taxi qui le transporte tous les jours au travail, en fait partie. Je m'a dit, bon, c'est pas l'argent qui compte, hein. C'est le courage. Quand je le regarde, un homme comme ça, chaque matin il sort, il dépense 4 000 aller-retour. 4 000 le matin, 4 000 le soir. C'est trop. Bon, comme ça, nos frères aussi, nous on a diminué le prix, on lui prend 3 000 francs le matin, 3 000 francs le soir. Pour Adama Traoré, la peinture, c'est avant tout une thérapie. La peinture soigne, la peinture donne le moral, la peinture nettoie l'esprit, la peinture fait... Aujourd'hui, je suis venu travailler à Adama. Je ne peux pas faire misérie, je ne peux pas faire le maçon, mais je fais la peinture. Je suis assis comme ça, il y a des gens qui me disent non, lui là il ne fait rien, c'est un mendiant. Mais quand ils me voient travailler, ils disent ah lui là, tu es un travailleur. Aujourd'hui, Adama vit bien de son art. Il vend ses peintures à 84 $ et plus et arrive ainsi à survenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Matondo mingi bandeko balandi ya Vam Télévision, tango nyonso tolobaka ete etando ya bonsomi, etando ya boyebi, etando ya bolamusi bayindo na pongi wana ekuti bongo bino bokolanda bongo elema ya Adama Traoré. Botala bandakisa o esengeli biso tokoka bongo kolanda. Siko mutu ya bongo okende ta musu koloba ete o discriminer na kati ya société, ozwe na valeur te. O monte ke osale loko te. Po talanda kisa oyo ya sali ya kumonisa ete bokas oyo tamusu personne valide na tongo ko kosala ngote. Personne valide tamusu alamuki banda tongo bandi asokoli kwiti. Mais ça, c'est un handicap mental. Po okomona ete moto oyo azana maboko te. Azo simba personnalité, atie personnalité mabakisi na coude na ye. Maso tolandi bilili ya ndeko wana Adama Traoré. Mais azo contribuer na société, azo sunga. Okomona ete na ba biro ba konzi, ba tableau wana ezali. Ba tableau wana ezali. Po bomoni ba paysage azali ko beta, abeti ba paysage ya ba mboka. Siko na balolenge o wana, atie ba mai. Siko yo personne valide banda tongo la mukaki. Omeli kwiti ya bombe oyo epesi au retard, il y a 3 jours mobimba. Mutu wana contribuer ata na eloko te, mais okomona personne vivant avec handicap, alamuki banda tongo, ake musala, atiki libota zana bana na katia ndako na ye. Oyo kosunga biso siko tolobela bongo, tokota pe na kolobela bongo discrimination et pas na biso ba personne vivant avec handicap. Oyo tokosenga ete tango tozali koloba na régie ba tiela biso ba photo ya ndeko o wana, tokotanga kombo te pamba ate, tokosala publicité ya mutu te. Tokotanga kombo te, mais bino moko bolandaka. Botala neti ba image oto kolakisa bino ba photo to kolakisa bino mukolo malelo bokomona ete bato musu ba bulo ndeke eza ba biloko oyo biso moto sali to pe to keli po ete to kolakisa bino yango kasi ezali histoire vraie ezali penza mai oyo ezali kosalama na kati ya mokili na biso na bongo ete botala no photo oyo nani botala ndeko na biso wanda afani na chaise roulante wana botala ye aza aza très joli. Asa kitoko makasi. Na moko na luli po nda azawana azana pema. Okoloba te oh to moni ta mususu azana défaut na likolo mais na kati na azana ba qualité, azana pema bon moi. O isala ka ete ele akisake mutu azali. Pamba te yo po pema ya azana yango.
ozaka na baposa ye paza na baposa botala vraiment image wana tolike te na lelonge bomoneli ye lobi ne lokola boyebi te bozali komituna mpe na kati ya mitema nini tolingi tolakisa bino lisusu botala siko deuxième photo na ye bomoni deuxième photo na ye botala deuxième photo wana siko alati voile obino bolobaka te libala mpo mérité yango ye wana mérité yango amérité yango alati voile na nani na personne peut valide abali ye siko nini oyo ekotaki mobali wana na kati na ye po abdima kobimisa mbongo na ye akende kobala ser na nga wana obino bomoni wana po omoni obenge te aza handicapé te nga linga babenga mo handicapé te benga ye na kombo na ye benga pesa na kombo na ye so bozalaka na ser mo na quartier yo moto mesala ntango nyonso kolobaka mabe te yekola lolenge ya koloba na bandeko na yo yekola lolenge ya koloba benga ye po botala asali fierté ya famille tant moso mona pe personne valide te pe bongo femme valide abali te mais ye botala qualité kasi botala sko troisième photo wana sko en pleine cérémonie botala sko elembo lakisaka ke mobali na mwasi babalani balakisi biso yango botala vous allez komona omona ke eza ba image montée te eza ba histoire vraie eza histoire vraie botala sko quatrième photo botala penza lolingi wana donc valeur a bongo so pesa na famille na bino ozu le kumu na famille ozu le kumu o esengeli po banda kisa ya boye eza banda kisa ya malamu o esengeli biso to ko boko landa komi batele ezali pe malamu poti mobala bimisa makoki na ye baso toyebi na mabala mikolo ndenge ezali tata so kanisa na ndenge na ye famille mama bezo kanisa na ndenge na yango milenge ni kani bakopesa la farti mais mobala ndimi yo koloba mobala wa baby simbongo te mobala yebi nini o alandi tamsusu bagage intellectuel bo yebi o azana kati na ye yo za na yango te yo to biti na kati émission oyo handicapé eza émission oyo eyeko pesa ba valeur na bandeko na biso o tozwaka bango bazana tina te o tobulaka baza négligé te eza ba qualité ozali kosenga na biso bandakisa ozali kosenga na biso to ka bongo na koyekola kofanda na kati ya société bafandaka ndenge nini bafandaka nini na kati ya société feseke toyekola yango po o tolakisi bino eza ya mobali aza valide aki abali mwasi aza handicapé mais tokolakisa bino sikoyo mosusu mobali aza handicapé aki abali mwasi aza valide ta mosusu ezalaki totie kaka ya mobali ye moko bolinga boloba te mwasi alandi mbongo ebongo sikoyo oyo ya mobali oyo nani oyo image oyo tolakisa bino oyo ya botala lolenge nde bafandeli mobali aza ya kofanda na se mwasi aza ya kotelema famille mpe baza wana banzingi bango babalani mariage tala bakalite yango wana sike mutu na mutu na kati ya mokili aza na bakalite na ye yango tolobi nini soki azalaki ke ya mobali aza handicapé mwasi aza nani oyo femme valide bolinga bolobaki te mwasi alandi mbongo ebongo soki oyo kuna mobali alandi nini te toza na bakalite badon ya kobotama ezali bilembo ya kobotama ezali oyo esalaka ke soki ekoki na ntango wana soki ekoki ntango nyonso ekoki okosanti ke tata mokeli azali kosala na kati na yo okosanti ke tata mokeli azali koya kosunga yo oyo tokoloba nini ke kowelana ezali na kati na biso to mpe bongo kozanga bolingo eza na kati na biso po ntango tozolobela journal lelo tolobela journée internationale des personnes vivant avec handicap mpe tobakisaki susu ndamu na koloba ete discrimination na kati na biso bapersone vivant avec handicap bazo koekarte biso mingi nde yango tozali kolobela mokolo mwa lelo maso tolakisi bino wana ezali mpona kopesa bokasi na kolakisi ete yo komikanisaka kaka te ke yo oza utile na société te bato nyonso na kati ya mokili baza utile kokabwana oyo ezali na kati na biso oyo ezali kokota lokola lisolo tobetela bino ezali kokota lokola bandeko moko bazalaki tata moko abotaki bana ebele bana wana bakoleka mpe 12 to mpe bongo 12 bakokoma peta ba 15 na kobota botaki bana na ye
tant aboti bana na ye abotaki bana ne musu bazaki milai ba misusu bazalaki moi milai ba misusu bazalaki moi mikuse ba misusu bazalaki mikuse ba oya milai bazalaki ba 1m90 ba oya moi mikuse bazalaki ba 1m50 ba oya moi milai bazalaki ba 1m70 pe ba oya mikuse bazalaki ba 1m10 lolenga abotelaki bana na ye na bolingo abotelaki bana na ye lokola tata akufaki atikaki bana ekotaki sikoyo bokabwani na kati ya bana okomona ete baoya milai bakamatani bango na bango bakei na ngambu na bango bake kosala mokili na bango baoya mwa milai bakamatani mpe bake na ngambu na bango bake kosala mokili na bango baoya mwa mikuse bango mpe bake na ngambu na bango baoyo mpe ya mikuse oyo tolobi ba 1m10 bango mpe bakendaki na ngambu na bango siko nini elekaki lolenge bakendelaki baoya milai bazobotaka bato ya milai na milai na milai baoya mwa milai bango mpe kaka lolenge moko baoya mwa mikuse bango mpe lolenge bazobotanaka bango na bango mpe bongo baoya mikuse mpe bazobotanaka bato ya mikuse na bato ya mikuse sikoyo esengaki nini libala ezala kati na bango oyokani nde ekosengela na biso ete même na biso bapersone valide etaleli na biso epa bapersone vivant avec handicap esengeli ezala ya penza etaleli ya malamu donc esengeli libala ekoka bongo kozala yango boni baimage wana donc po epesaki na bangambu nyonso esengeli libala ekoka bongo kozala na bangambu nyonso esengeli libala ekoka bongo kozala mpo okomona ntango tolobi ete ntango bayokana boyokani na bango nde esalaki nini ke bato ya milai baki babala na bato ya mikuse babotani komona baboti bana milai baboti mpe na bana mikuse bato mpe lolenge kuna mpe bato ya mwa mikuse mpe babalani lolenge moko bazobala na sikoyo ekomosala ete bakomobota so tobotani koto bato ya milai na bato ya mikuse kuna mpe baboti bato ya mwa milai donc libala wana nde totona yango posta na kati na bomoi na biso eza teke biso totangi ndenge moko biso nyonso bakalite na biso titre yo oza na yango nga naza na yango yango tolobi nini journée mondiale yango ntina nango eza mpenza ti mpo ntina nango mpo ezala mpo tokozalaka na journée moko te tolobi yango tokozalaka na journée moko te yango moni ti toke tosimbi baimage wana mpona kolakisa te journée nyonso eza mpona biso bato nyonso batia biso esika moko te batia biso lukongolo cercle te bino kaka bobanda kosepela kaka te le 3 décembre te tolingi bongo te ba journée nyonso eza journée normale mpona biso eza feti eza esengo yango tokende koloba ngo na journée mondiale autour oke bareva journée yango malamu yango tolobi ke eza kodiscrimine biso eza koluka koekarte biso même na journée mondiale tant que bopesi biso ka journée mondiale ka moko c'est que bozo ekarte biso te tolingi toboyi makambo ya koekarte biso tolingi tozala bajournée bozala mpe journée nani oyo ya bapersone valide botya yango mpe ezala mpe mpona nini bozolinga bokondane ngambu moko te topesi baexemple awa moto alamuki banda ntongo amelie abandi komela kwiti banda ntongo topesi baexemple awa akontribue na société te akontribue eloko te okomona atiaki kolala ameli ndakisa tolobaki bombe ameli yango kwiti ya 3 jours ekangi banda 3 jours azomiyeba te akontribue nini na société mais ndeko na biso tomoni wana Adama Traoré azopakola bacouleur azosala batableau azosala badessin bapaysage moko ya kitoko oyo mpe na bandako ya bakonzi bazosalela yango mais akontribue na société akontribue na babiro bakonzi mona batableau tomonaka batableau ezali baart ezali baart bakalebas ezali oyo baancetre na biso basalelaki sikoyo motu oyo ameli wana akontribue eloko te na kati ya société mais okomona bake koluka mosala biso toke koluka mosala biso mibale ye bozo ekarte ye mpo aza handicapé bozo ekarte te yango tosengi libala wana ekozala malamu libala wana ekozala malamu ekosengela ete tosungana mélange yango mo totie bino bamabala wana bamélange wana mpo epesa lolenge elakisa biso nzela oyo biso tokoki kolanda mpo d'autre part eza neti bozodiscrimine biso yango bosimba boyeke journée wana esengeli mpenza barevoir yango balongola journée wana wana le 3 décembre ntina nini oyo ekelama mpe mpo na nini oyo ekelama oto mengaka kopusa makanisi na koloba nini ke biso mingi awa te mpe bongo ba journée mondiale nyonso
to célébrer na biso yango mais valeur nango to santa kango te donc et to peser te pas na biso yango sengeli to revoir mingi na ba domaine ebele na ba domaine ebele sengeli to revoir surtout Nations Unies tango asalaki yango pona bango so landeli atoke ko tambola na mikili na bango okomona te ba personne vivant avec handicap bazalaka moi payé vraiment bazalaka pensa payé mais biso aso mekbandu ko landela surtout miko bimisa miko balade a to tambola okomona te ba déclaration et vous allez belé ba réclamation et vous allez belé mais poto kende ko komati na niveau on a te yo luka yebati na ya mukolo wana yo mutu kozala na mukolo yango luka oyeba nini okutuna po peso bososo pamba te to lubaka ete émission za la bongo tribune ya biso ba personne vivant avec handicap to yeba ko mi pesa valeur ke toza lolenge moko bon monde to lakisi bino image ba vidéo to lakisi bino vidéo ya ndeko Traoré Adama Traoré wana bomoni qualité lolingi to volonté zali ko lakisa na ba émission les cas to lakisa bino mutu azana maboko mibale te mais asala ka bilanga ba qualité ba tozana posa na bango na société bango wana bato baza itine na kata société na biso bango wana okomona te soki tozana bato lolingi wana okomona te mboke kotambola malamu mais soki yo mutu oza normal o métier inutile na kata société okomona te ke utilité no ezate te na nzela émission oyo tu ko pesa mingi nde toli na baboti tango zali ko bota bana oyebaka nini ko lobaka na bana pona bandeko na biso ko landela ba makama tozali ko kwe pamba te na loi nature mbula tango ebetaka pona biso te o to tambulaka mbula ebetaka normalement pona ba non mouvant to utiliser terme wana na kota wana ba non mouvant to classer ba lokola ba nzete yo mutu na capacité okende komibwaka na mai to pe bon kokende kotoka mai mais nzete azana terre ko se déplacer te yango mbula ebetaka po pesa bato na bon moi tu l'accès million de tendance à ba photo okomona te côté mususu totie mobali aza personne valide moi c'est aza handicapé côté mususu moni moi c'est aza personne valide mobali aza handicapé pona ko lakisa nini ke libala esengele zala pona lolenge wana bokomona te koko se ko zala te na yo mama mwana no mwasi soko moni eta ndakisa atelemina mutu oyo azata musu na koko so lokolo ko critiquer ete po yebilobi te wana toli na baboti ke libala eza valeur ya libota na bongo toliki ete bandeko balandi maso to sololi to lobelaki bongo to simbaki ete ni ndambu ya journée internationale ya ba personne vivant avec handicap ya ba personne handicapée pe bongo to lobeli to simbaki mo muke côté ya tina na biso na société zali komona na te o to lobelaki na lopoto ba benga ngo discrimination ke bazo ko kapeza ko pesa biso valeur te pona nini bazo pesa biso valeur te to meka ko simba babite ni wana pona ko pesa ba solution pe ko pesa makanisi na bandeko bazali ko landa biso na biteni bozali ko landela biso na ba chaîne YouTube boye ba ko pesa makanisi tango zwi bongo obi ndiko o lolinga ataliseli biso to yeba ko pesa valeur na bandeko na biso kebe ko pesa lokumu na bandeko na biso kasi bandeko balandi banso to ebiete etando ezali ngonga ezali penza ngonga pambate maso mazali ko tambola kono ezali ko baluka tango pesa ezali ko kindi kasi to ko bosa na te ko pesa penza matondo mingi na bandeko o basunga biso na makanisa malamu wana to moni bongo tatambayo mukenga bongo to kanisi bona ko pesa bongo bandeko na biso banso bazali ko sunga biso tango nyonso na makanisa malamu na émission handicapé kasi to ko bosa na te ko pesa matondo mingi na staff technique ya Vom Télévision na mobimba na yango nyonso na banga nyonso mibale o ya Vom Télévision pe bona o ya ba mwangisi samu vuvamu donc to pesi bilo peza longoni na ba effort bozali ko sala po bato bazali ko landa biso na bebiteni nyonso na ba chaîne YouTube pe bongo wapi na bililingi bozo landa biso na bitendo na bandako na bino de to pesi peza longoni na mingi nde tika ete kimi atata mokeli kimi afumuki mbangu ezala okati ya mabota na bino tukutani mbala ya sima.